Chers compatriotes, shalom, shalom, bonsoir, bonjour, je ne sais pas quelle heure vous allez suivre cette émission, cette vidéo. Je l'ai fait parce que je viens de recevoir une et plusieurs questions sur ma table. Les gens se posent des questions. Félix Tshisekedi, le nouveau président du Congo, à peine une année à la présidence comme président, il vient de perdre plus de 21 personnes de ses proches, qui sont ses collaborateurs, ses conseillers, ses parents, tout. Il y a même son oncle paternel qui a payé les prix. En fait, je vais parler en bilingue français, lingala, tout. Alors, makambo ya Congo, eza makambo ya grave, Nazali André qui est à Manchester, Ezali les messagers de la bonne nouvelle, les pasteurs Salomon, proverbe 30, Nazana résidence à Manchester, Awa, na Manchester, na Mongalema. Ba question oyo nyo surtout botuni Félix Tshisekedi batwazo kufa nani azoboma bato et qui sera le prochain. Ba réponse nangeza simple. Kabila c'est un criminel rwandais oyo aya na Congo ko défier biso bomoni bino moko malgré ba revesai na ba presse internationale ki aza rwandais azolinga ko kimate azolinga pe ko kendete azwinde konezo ya komisi gouverneur na côté ya est kuna pour ba continuer ko yiba pe ko bimisa ba matière première na biso azwa ba militaire rwandais akotisa ba on armée na biso pour ba sala ba ventiro bazo sala azwa ba tambe mwamba ba ruberwa ba burundais ba rwandais akotisa bango na kati ya masolo même na armée tout donc tout ça piégé et blague asuka sali na tango oyo toke na ba élection ba congolais ba boyi lokola président parce que tu organises l'élection 3 fois, tu as gagné, mais à Vandara Nanko, à Saligier, à Tika pouvoir, mais à Tikité et pas moi, à Tshisekedi. En tout cas, félicitations à Félix Tshisekedi, na Géosali, na Nengozo récupérer pouvoir na Malembe, parce que na Mafkasi, il n'y a que Simbate, parce que Garçona, Azana Minduki, Azali Bongo, trop dangereux, et puis à Piéjaki. Mais c'est quoi Sali Ndengenini? L'air à Tikeli Félix pouvoir et à Lokuta ou à Tikela Kiwana. A Zui Kamere a tindi pembe na Félix pour Kamere a infiltré Félix a iba maramnyo surtout oyo yazo sala et deuxièmement ayeko sala nini Kamere sikoyo a Zui ba Ruberwa ba créer ba société ndenge bomoni Alexis Tambwe ba créer société oyo sala ka nettoyage na palais du peuple pour na ko réfectionner yango pour na ko bongisa yango eza ye bango pe ba sala bongo. Donc, bata FCC, ba criminel, bazali bon, ba commerçant, donc ba créer ba compagnie. Alors, compagnie où est-ce la nettoyage na palais na parlement, pe na présidence, compagnie wana eza ya Ruberwa. Et ce que tali bien, ndaku oyo président de la République azotonga na nsele bato atongi ngo za ba Rwandais erreur munene oyo Félix asalaki yangwana. Alors Ruberwa l'air à côté ici bande connaît ba Rwandais na kati ya masolo ya cleaning to ya nettoyage ya présidence ba Rwandais wana nde bazotiaka ba poison pour na kosilisa ba Congolais. Félix yemoko ba raté plus de 10 fois. Siko ba Rwandais nde bazosilisa ba petunyo surtout ba pembe na Félix ba directeur nani ba conseiller ba nani wana tout yende ba Rwandais wana nde siko yo o ba sa nettoyage nde bazosilisa bango. Alors boye baké Félix eloko munene fois sala a nettoyer service wana nyo surtout ya nettoyage wana a longolango a bengana ba Rwandais nyo surtout ba zolo milai na Congo tozana ba nilotique ya ba Rwandais te bato nyo surtout ba nilotique bazana armée bazana ba services nationaux ba services sociaux ba service ya nini ya renseignement a longola bango pe akanga Ruberwa parce que Ruberwa nde mutu oyo azotindaka poison na batu na ye po basilisa batu na présidence. Voilà la réponse à la question de Bino Yaki Amwana. Et après breaking news, ma solo a quitté le raté. Félix, félicitations. Kangela Biso Kabila, Bengana Barwande, nous surtout à Pembe Nayo, Bengana compagnie wana ya nettoyage, Zoa vrai Congolais, PSA business wana, ba nettoyaka ni Nayo, présidence, pe ba nettoyaka ba bureau Nayo, même ndako Nayo, Zoa bande Nayo, ya ba Congolais. Mais stopper ko zoa ba lube belé, talandenge ba luba basili. Donc voilà. Kamere mutu yaki na ba marché wana isa marché Ruberwa oyo azui batuna ya ba Rwandais service na ya nettoyage pour et nettoyaka na présidence pour basi na ba Congolais. Donc Félix fongola miso tolingio mingi benga na ba Rwandais pembe na yo longola compagnie wana zwa compagnie mususu e uzala bien.
Merci, bye bye. Bonjour chers compatriotes, je sais que vous tous vous attendez maintenant la réaction des IDPS, la réaction de Fachi. Fachi doit maintenant nous prouver qu'il est le seul et le président que les Congolais ont élu. Parce que le FCC, qui est une bande de criminels, une cirque des aventuriers, des commerçants, vient de destituer Jean-Marc Aboun. Alors nous attendons maintenant que le président puisse dissoudre cette assemblée et qu'il puisse récupérer la totalité des parlementaires, c'est-à-dire qu'il soit maintenant majoritaire et qu'il forme un nouveau gouvernement et nomme un premier ministre. C'est ce que la population est en train d'attendre. Quant à Vital Kamerhe, moi je crois que tous ceux qui disent que Vital Kamerhe est intelligent, il a bien parlé. Non, Vital Kamerhe s'est enfoncé. Parce que Vital Kamerhe, il n'est pas intelligent, mais c'est un malin, c'est-à-dire c'est un voleur, c'est un margoulin, c'est un imbécile. On lui pose la question, voici la lettre, est-ce que c'est toi qui l'avais écrit? Vital Kamerhe, au lieu de répondre oui ou non, non, lui commence à lire la lettre et à commenter, c'est-à-dire il joue avec la cour. Mais je vous assure qu'il sera puni. Ces juges-là sont très intelligents, ils l'ont contourné, ils savent toutes les questions qu'ils posaient à Vital Kamerhe, c'était des questions pièges. C'est-à-dire Kamerhe va plairer à la bouche du village. Nalingala, Tolandi Bisonyo surtout éviction, il y a Jean-Marc Aboun. Tozota la sikoyo, et l'autre totika inango sikoyo tozo la Fachi, ou Azali, président de la République, à réagir. À réagir dans Nengenini, Kabila Aza Congolais. Kabila Congo ils ont appartenir na été. Kabila c'est un criminel. Batloka ba Kabila ba Jean-Pierre ba Jean Banani. Batloka ba Kabila ba Rouberois ba Kamerhe na ba crime ba sali ba Congolais te ba Bitakwira batwana nyoso tu ba Rwandais nyoso tu ba kota na Congo baza batu futo pendre bango na stade de martyr. Batloka ba Kamerhe ba crime ba sali na ba vanti Kamerhe azo sala. Baza bato reprendre bango na stade de martyr. Alors pour être Rwandais pe ba ekolo mususu et respecter biso na ba Alexis Tamwemwamba baza bato reprendre bango na martyr. Donc biso ce que toujours c'est la Félix Tshisekedi à réagir à l'axe ba congolais que c'est vrai lui le président Congo yende bato banoma c'est-à-dire à contourner situation oyo à récupérer majorité parlementaire à dissoudre l'assemblée à longola premier ministre à nommer premier ministre mususu azwa qui sa bahati basangana bas constituer sikoyo unité à sika pour être mboka ekende liboso. Alors Kabila a kozwa mboka en otage. Kabila c'est un Rwandais, c'est un criminel. Il faut pas pendre na Pongabi donc bien na stade Kamanyola pour na ba criminels surtout à ça contre le Congo parce que bangonde bazali bongo ko freiner l'envol à Congo. Au sikoto komina une année et demie président azako tergiversé ezali kaka ba aventure ba théâtre ba scénario masona ba solo makambu o Vital Kamerhe sali ba tourner question répondre par oui ou non yé azo contourner la cour azo sakana cour azo binisa bango azo sala ba aventure alors bato bazo bato ba mayele te ba lobi aza mayele non a mayele te il va être puni parce que ba jijwana na nani l'État congolais ba jijo est engagé ba maleye les baleki na ba question ba retourner eza ba question piège ba ko noter que azokima bazo noter que a perdre de temps na bango a tourner bango en bourrique pe ba ko punir Vital Kamerhe a rolé na monoko mboka donc banglais ba ba wait on see si c'est que di ba les ana kanayo ozana population simanayo ozali na pouvoir étant que président de la République agit et libérer Congo. Kabila azala aux arrêts Kabila azala susu na kati ya politique ya Congo te abanda déjà pour se préparer pour que nous sommes dossier mukuna bozo belango souté faut mukuna azala libéré parce que mukuna asali violte ezaki bongo le messager de la bonne nouvelle depuis Manchester na mongalema baba na uto la mwakasi koyo na sali réaction pour na yebi ke bokomela kinga mingi na butu yango na réagir. Merci. MD Ibado. Only one lighter, lighter one wipe your name. Only one lamba walo enem. Only one sati no need him. EOD, o travel a shedinye. Aṣọ photo yi,
aṣọ lẹ fi bò, ó pọ̀ tó yìí, aṣọ lẹ fi bò, aṣọ pọ̀ tó yìí, aṣọ lẹ fi bò, ó pọ̀ tó yìí, aṣọ lẹ fi bò. Ọmọ sọ́kàwé, ó ní sọ́kàwé. If I go to the club, mo ma take away. Ó fẹ́ ká mi o, mo yà lókè wé. Ọmọ àṣẹ, olóńdúró dey give away. Gbẹ́sẹ̀ náà, àbótí ní júwì. Jíjó mi o, give me 5 minutes like Indomie. Ó ń wò mí o, ó dàpọ̀ fẹ́ dó mi. Bá a mú nǹkan mi, ọmọ àṣẹ bá a mú gbó mi. Àbókí wáyà ò ní gan ọmọ náà. Ìṣàlá ó máa rówó náà. Pound sterling ló fi sanwó mi. Dọ́là ló fi sanwó mi. Kò sógun àìkú, ikú ló gara jù. Èrè tó ṣògùn